doit mettre sur pied et dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Ce n'est pas pour rien qu'il faut des conseils. Salut et bienvenue sur Clébois Original. Merci de votre fidélité. 5 minutes avec César Ngadi. Tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très longtemps. 5 minutes à l'élo, boyebi ke to ebisaki bino ke tokotiki la susu bandoki ya Congo tante. Bato balingi babanda ko distraire peuple congolais parce que le peuple congolais phase à la focaliser na makambo o ya malamu au président de la République azo linga ko sala o pe azo sala ngo e ko pesa penza ba solution nango donc dissiper parce que bato belé bazo comprendre que mboka et witi na kao moko ya haut niveau donc pour ezonga na masolo il faut malembe donc ceux qui maille lelo na ba mboka na biso capitale ezate ezali faute à fatité ceux qui courent ezate ezali faute à fatité parce que babiloko wana o nyoso tout o ya mai batio ya mai ba installation électrique ezali biloko moko donc oyo donc époque coloniale banda siko il faut ba changer yango donc bomonaki na discours ya président de la République alobaki yango donc alobaki yango que babiloko musu déjà il fallait ezala livrer na peuple mais azo comprendre était pourquoi ezala livrer mais to yebsaki bindo soki makamba buzoba eye na kati ya ba réseaux sociaux parce que peuple congolais réseaux sociaux ba ekolo mususu ba utiliser yango na ndenga malamu mais peuple congolais ndenge to utiliser yango heureusement que les réseaux sociaux ezali neti ba permis de conduire à pointer ou à France mais les biso tout ba congolais ba point na biso et si là na réseaux sociaux ba longo la biso parce que to comme ça réseaux sociaux za outil moko bien il y a communication. OK bokoko linga bo sala réunion moko bo passer par réseaux sociaux bo kutani bo sali yango mais peuple congolais a comment na buzoba moko na kati ya réseaux sociaux donc rotika te bo yiki ba te belé ba talaka ba télévision te ba zelaka kaka bato yo ba salaka ba biloko ya pamba na kati ya réseaux sociaux et puis bango mona pe bazali esprit mukuse ba jui yango en considération ezali vraiment pas sinama wana motema kotala ba makambo buye na mboka na biso oyo penza ke to witi esika oyo tolingaki te tozala na kobosana kango te komba ezalaki ke Kabila dégage tozali kolela biso nyonso atambwa makako atamwana mboka ya toko trouver solution lelo tozui Félix Antoine Tshisekedi mwana mboka combattant mais toyebe loko tolingi te tolobi te ke bato nyonso tout bazala neti biso sima Félix Antoine Tshisekedi non mais néanmoins soki likambo eza ya malamu il faut koloba parce que eza ya mboka eza te mpona Félix Antoine Tshisekedi ezali mpona mboka critique certes critique il fait ça la ta on a bamboko tozali ya bamboka développer critique ezalaka critique moko constructive critique moko o penza ki ata biso toyoki muto alobi abi non en tout cas alobi makamba sol mais ko critiquer net tozo critiquer net donc enseignement de base gratuit gratuité ya enseignement nana koki ko critiquer yango oyo makambo président de la République zango sala donc couverture universelle ya santé nana ko za la contre yango mais congolais alingi buzoba moko akosakana te donc avant na bande émission à lelo nazali penza lelo vraiment ils ont l'habitude mais siko vraiment il faut ko féliciter bato bazali sima président de la République bato bazali ko sala musala neti biso parce que c'est pas facile nazali vraiment ko féliciter lelo parce que banda musala kala na landa kaye banda kala lelo nazali vraiment ko féliciter moi na moi so ya kitoko parce que yé au lieu que azoko la kitoko ici là azo comprendre te yé azoko la kitoko ezo yaka donc vraiment nazali ko féliciter na musala makasi o asala rapo na mboka na biso parce que musala zo sala te ka pona fatia zo sala pona mboka na nazali ko féliciter donc Astrid Mambweni ou azo mibenga Astrid donc Fati Beton donc Astrid Chilombo donc Astrid Mamwendu o azalaka Astrid Mambweni o azalaka na bozomo na photo o azalaka na Suisse donc na Lausanne donc nazali vraiment ko pesa ye ba félicitations continuer musala na ye o azali ko sala na ye bigeza facilité en plus ye moi na mwasi donc azali ko loba makambo oyo donc ya solo donc bozomona donc na biso nyonso tout ba congolais il faut ba Astrid Mambweni bazala ebele
Donc vraiment, Lelo n'a tenu qui n'a 5 minutes à Lelo, n'a pas ça vraiment, bah, félicitations. Et puis j'en profite de l'occasion qui m'est offerte dans cette émission eux-mêmes ici les cas qui n'a souhaité et en même temps bon et joyeux anniversaire n'a été les cas qui mais ngai na tchango na kati il y a 5 minutes. Donc vraiment Lelo na 5 minutes à Lelo na yebisi bino tokotala parce que il faut mona congolais na yebite motema mabe oyo tozali na ngo biso tokansaki tango facha oya na pouvoir ki motema mabe kokita na tika kango te na koloba soko moni congolais tokoma mitema mabe bamsu bakoma ebele tokoma diviser ezali faute ya Fayulu na staff na ye azalaka nango na bamuzitu na batorti ninja donc basala masolo moko boyango mutu et divisa peuple congolais mais heureusement que bango baza minoritaire mais bato bazali ko comprendre masolo bazali ebele botala bolandaki discours et à président de la République sur l'état de la nation bomoni to sala que mission mobimba ya ko décortiquer et puis ko sala analyse ya kati ya discours wana po bato ba comprendre bato ba féliciter ki biso mais bato amité mamabe ba profiter kaka na kati ba zu image moko mutu azalaki na public donc tozo ka fatite mais heureusement biso to legisaki yango ba zu balobi ke ba wololaki président de la République ba wololi président de la République bazali ko bengana ye boy na boye donc balinga ki était balobi yo mona wapi président mobimba bato bazali ko boya ye botala nanu ba image yango o bato batiaki to bimisa bino ba image ya solo to expliquer bino image o ezali ndengine bino mo botala image yango etamboli na ba réseaux sociaux balobi ke président de la République ba bandoko wolola ye président de ba yuye balobi ke non diote ezaka ba genre oyo o to lakisaki bino ke ya mama Denise na Kisangani botala siko na kati ya palais du peuple ba wolola président de la République ezali loko moko donc vraiment ezali kutu inimaginable mais peuple congolais bandoki ya Congo eza kutu peuple congolais ya malamu to bandoki ya Congo ba utiliser image moko boye to expliquer bino ndenge basalaki yango botala bino moko image wana balobi ke président de la République ba bandoko bengane balobi ayete bona bo bolanda bino moko image to tsheli. Je demande donc au gouvernement d'accélérer la mise en œuvre de projets à impact rapide et visible. En effet, dans les secteurs de l'eau et de l'électricité, ainsi que de la santé, pour ne citer que cela, la plupart des projets en cours souffrent d'un manque de coordination et d'une faiblesse de pilotage. Ainsi par exemple, les centrales de Moussanga de 240 MW dans le Lualaba et de Mwandingusha de 32 MW dans le Haut-Katanga sont complètement achevées, mais toujours pas en activité. Que dire des 3 groupes thermiques de 800 KVA, chacun dans la ville de Ghana. La ville de Kisangani est restée 4 mois dans l'obscurité alors que ce désagrément aurait pu être évité.
bino mo boito landa bomoni image donc ezali mutu moko azalaki na public azo filmer na appareil na ye ya téléphone azo filmer bozoka président Fachi azoloba musika image wana o bazali koloba ke babandai ko la président de la République ezali ya soloté donc image wana esika bango bazui ezali heure au moment où le président de la République abandai koloba par exemple bolandi discours na président de la République alobi te ke kakazo komikumisa makambo ezalaki bienté o ezali bienté alobi yango o tozana kati ba projet alobi pe makambo yo ezali kotambola esika wana bango bazui image wana batire image wana mutu ngo ezali na public bozomona ke donc Fachi bazoka kutu makambo zoloba te ezali tant Fachi alobaki président de la République Fachi Beto alobaki asalaki allusion na makambo ya courant oyo ezalaki 4 mois na Kisangani batikalaki sans électricité tango alobi yango batu sikoyo basepeli bagangi na public kuna batu bakomi ko réclamer que bazoloba ke président longola ye longola bango longola ba miyibi bazo tchabo longola bango bazalaki koloba par rapport ya makambo président lobaki ke batu misusu bazo sala musala ba bienté donc net ba juge et puis après c'est exemple oyo que na Kisangani ville munene ndengo na soki gérance ezali malamu ekoki ko vendre jamais 4 mois sans électricité donc talabiso siko tozali ko tiela bino image oyo version oyo original botala ezali ndengi moko image oyo boito tala donc différence na oka ke mutu oyo azwaki image oyo bango bati azalaki na public donc bato bazomona ka ke bato bazoboya bazotiabo ezalaki bazali koloba na président de la République alongola responsable ya SNEL alongola bato bazosala misala mabe na miyibi donc bazotiabo président kutu azwaki tant pour à reprendre discours à l'obégutu s'il vous plaît silence et zalaki ba ololaki président de la République mais ba ololi ba sengi que président de la République à longola bato bazo sala musala mabe bino mo botala image auto tcheli bino ya original ndenge lekaki jour. En effet, dans les secteurs de l'eau et de l'électricité ainsi que de la santé pour ne citer que cela, la plupart des projets en cours souffre d'un manque de coordination et d'une faiblesse de pilotage. Ainsi par exemple, les centrales de Boussanga de 240 MW dans le Lualaba et de Mwandingusha de 32 MW dans le Haut-Katanga sont complètement achevées, mais toujours pas en activité. Que dire des 3 groupes thermiques de 800 kVA, chacun dans la ville de Kananga? La ville de Kisangani est restée 4 mois dans l'obscurité alors que ce désagrément aurait pu être évité avec une meilleure gestion de la centrale de la zone. En ce qui concerne silence s'il vous plaît. S'il vous plaît.
s'il vous plaît. En ce qui concerne la desserte en eau potable. Binomo boiti Olanda, bomoni image, ezali même image, mais ndenge ba filmer yango ezali ndenge moko te. Donc moto a filmé ki image o batiaki o bazolo ba n'importe quoi, ezali moto azalaki na kati ya public azu yango donc na portable na bato bazomona ra bazo tiabo to bakanisi donc bato batalaki discours wana te donc bakanisi ou bien bazolo ba na président de la République. Le Kisangani est resté 4 mois dans l'obscurité alors que ce désagrément aurait pu être évité. La ville de Kisangani est restée 4 mois dans l'obscurité alors que ce désagrément aurait pu être évité avec une meilleure gestion de la centrale de la Tchèque. En ce qui concerne silence, s'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. En ce qui concerne la desserte en eau potable, namonaki même Papi Tamba publié yango. Papi Tamba vraiment Papi Tamba osekisa ngampangi ya mundu bika mambu yina Papi Tamba yo pasi oyo yo kapenza na kanambe Papi Tamba même beaucoup meso bimate même commissaire du peuple bimate ba misusu kutu basala donc propagande te ba bima Papi Tamba. Donc vraiment lelo tu comprends était Papi Tamba yo penzo za mwana poto Fatima na poto donc yo penzo ko timbela te Papi Tamba yo ozwa nini na kanambe ozwa nini otikala eloko moko te même coup de députation likate même beaucoup messe
même coûte donc batia ata administrateur na société mo olekate to kake administrateur ba choso na kuli ngongo esimba te papita mbozo na niveau na yo papita mbozo quand même mutamaye ozo véhiculer ba image moko oyo ezali vraiment na rapporté oyebi peke ezali nango ya lukuta mais otiango kaka po kaka na kobebisa masolo. Donc vraiment peuple congolais tulingaki to beta sete boye bake ba ololaki président de la République te pe ba kokiko la président de la République te ba to babandai tellement ko beta kutu maboko babandai ko applaudir président de la République azali kutu du mal pas si ça discours na parce que babandai ko interrompre à chaque fois parce que ba to babandaki yoka bilengi moko ya kosakana te puis polémique musu ebimaki oh président de la République asali boye président de la République batuna ye bazolobaki abane kotanga te mais batu bazo comprendre te système asika technologie et comment sika président de la République batiela qui est prompteur au Obama bimisaki prompteur au première fois président les États-Unis tchango ezali prompteur moko ezali loko moko bomonaki na liboso wana bozali komona ezali neti transparent batiango les deux côtés donc ye aza kotala liboso donc ezo sa neti président zo tanga te mais après landa pe prompteur wana il faut zala mayele parce que ceux qui batieli mutu neti faulu ou bien kanambe omona azoko kotanga te prompteur comme déjà côté musu ya tikeli na retard donc ezalaki batiela qui président de la République prompteur donc azomona ngo liboso donc azotala ango ezali neti transparent bino bomona ka neti eloko ezali mais polémique ka ekoti na kati donc ezali vraiment pasi na mawa na motema donc vraiment totika makambo wana tokende na masolo oyo esengeli tokende bomoni bino moko donc hier lelo tozali mercredi hier boyokaki donc parce que donc mboka na biso ekomi penza na masolo oyo ya solo osali musala malamu batiki osali musala mabe bazo bomonaki DG oyo azosa déjà DG ayi ya RTNC ba suspendre donc ba suspendre parce que donc kuna donc ndenge batu tout ba suspendre na ministre ya information parce que musala azosala donc na ben frakata ba suspendre parce que tant kala ba suspension bando zate ceux qui va suspendre le bac manquer kanambe ou bien nini mais na musala penza ba suspendre ba ko suspenda kayote mais bon moni quand même que ministre ya information a suspendre DG Oyo Ayi azalaki kosala intérim na place ya DG Oyo akufaki azali na suspension. En fait, nous sommes à la radio-télévision nationale congolaise. L'information du jour, tout ça passe au centre, au long way. Au revoir Moulumba, au revoir. Et puis tout le monde peut communiquer que donc ministre Lobi a solo là na employé ya RTNC a expliqué bango makambo ndenge bozomo na ndenge penza mboka na biso ezali ko kende donc on a démocratie donc ezali ko kende penza que ndenge président Lobi donc l'homme il faut à la place qu'il faut ezate que flatterie osoki ndenge nini soko sali musala malamba tiko sali musala mabe donc okolungwa nazali ko lakisa bino toujours na lignée ya makambo malamu botala ministre ya fonction publique ministre à fonction publique pour la première fois depuis ba ministre ba leka na fonction publique na ba côté surtout fonctionnaire surtout ministre à fonction publique a ceux qui 2 jours dans la semaine donc azo kutana directement na ba fonctionnaire donc ati donc stand moko na libanda donc azo yamba ba fonctionnaire surtout bazana ba parce que on a problème pour les relève surtout donc ministère yeba ba kocho ba kayo komate mais ministre ye moko ye ati donc neti kiosque moko libanda na relaxa bino azo yamba fonctionnaire surtout o azana problème sans rendez-vous donc sans protocole yé bo telemi na mulongo ayambi azo tuna yo makamune za ndenge nini donc nanu esalamate na mboka na biso wana surtout bazali kolanda idolo ya présent Fachi o akostisi le peuple d'abord démocratie bino mo botala ministre ya fonction publique donc sans rendez-vous à telemi libanda bozoya bo telemi na mulongo oye pour expliquer makamuna et puis azali kozwa solution directement donc restez connectés sur Clébois Original 5 minutes avec César Ngadi on revient tout de suite. Insiste
émerveillé à la résolution de son problème, sans protocole, sans pesanteur administrative, seul face au vice-premier ministre, ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liaou. En prenant les actes de régularisation en 2019, les ministres d'État en soi ont reconnu implicitement que vous étiez dans l'irrégularité. Donc s'il y a réclamation à faire, c'est à partir de 2019. Regardez son cas. Jean-Willy Moubangui, agent de carrière de l'État dans le Congo central, embauché en 1996, désactivé en 2008. Il est resté sans revenu pendant près de 13 ans, sans pour autant comprendre son péché. Les voilà, rétablis dans ses droits les plus légitimes. Il y a plusieurs ministres qui sont passés à la tête de la fonction publique. Jamais vu ce que le ministre, son excellence, ministre Liaou est en train de faire. Vraiment, coup de chapeau au ministre Liaou. C'est comme ça que nos ancêtres, notre Dieu va le bénir. Tout ce qu'il est en train de faire. À travers ces contacts de proximité, les patrons de l'administration publique brisent les barrières et accordent la parole aux plus petits des agents de l'État. Il m'a demandé d'amener le lustre déclaratif, demander au directeur de la paix de s'enquérir de la situation pour le suivi. Une tradition et une culture, point n'est besoin d'user de mots forts pour qualifier ces nouveaux vents qui soufflent au sein de l'administration publique. Bilomo Botolanda, donc une toute première fois, banda do ba ministère et la fonction publique, na ba ministre donc surtout la fonction publique na ba salata talaka ba to l'État, ben frakata bazala kana. Ba fonctionnaire à l'État, ben frakata bazala mususu mona za na problème moko. Donc azolu ka solution mais azolu sortir mais ministre et tozo pesa vraiment ba félicitations na biso donc a ti système wana oye sans rendez-vous yo moko tête à tête donc fara na ministre poser problème na mbala moko pe azupe solution mbala moko donc vraiment ezali bravo donc to sengi penza na ba ministre mususu pe ba vraiment ba l'un exemple ezali eloko moko malamu parce que ezaka ministère ya fonction publique que ezala makambo na ba ministère ebele ezali na ba problème donc to marqué pause na biso publicitaire tozali ko yebisa bino Kodia Simo boyebi ezali société oyo ezali ko permettre bana mboka surtout bango avantage ba pesi na diaspora ba koma propriétaire ya bandaku na ba norme moko international bandaku préfabriqué te bandaku ni tout monde ka bouig azotonga bandaku penza donc ya matériaux durables donc ba la bino ezali vraiment à crédit sur dans un bon délai yo moko kaka donc ba crédit bandi na 50 000 €. Donc vraiment beaucoup mona parce que toujours ba vidéo ya sika yo la gisa ndenge bandako wane kozala vraiment basala ngone te filmer après donc mikolo ya ba la sabino na kati donc vraiment et puis pona Noël oyo offre ya Noël et utiko yasiko beau profiter parce que ils ont banda le 15 décembre le 15 décembre tina le 3 janvier 2022 na ebisi bino le 15 tina le 3 janvier beaucoup ko profiter donc bazo offrir bino réservation oyo ya terrain oyo babando futa 400 €, bazo pesa ngo ofele boyoka madame donc réservation oyo ezalaka opesi 400 €, donc ofele donc et bandi du 15 jusqu'au 3 janvier 2021 donc bo benga pour bénéficier na réservation ofele on a donc to éviter vraiment Kodia Simo soka ko sala nini penza donc asala lisusu nini po a aider peuple congolais ba comme ba propriétaire to yebité et quelqu'un Kodia Simo comme ko kabola ba banda ko mais akogi ko sala ngote mais asala lisusu nini parce que o nyoso to azali ko sala ezali vraiment masolo moko et ça les marathons on diga zo pesa nika ba cadeau et puis bo sanate à part offre à Noël offre ezali o ya bana ya Amérique donc États-Unis d'Amérique na Canada oyo ezali réservé pour na bino wana ezali na ngoka toujours en cours bo bengi wana ezali pour na bato Canada donc vraiment Kodia Simo vraiment to yebité peuple congolais to yebité oyo akokoma propriétaire et talika ka yemoko parce que avantage au Kodia Simo azo sala et do azo sala pour mutu nyoso toi comme propriétaire na kisasa e bani na maluku ke na sele ke na ba province parce que bato belé bazo wela o ngai mwanda non ba bandina na maluku basi ça masolo maluku après bako kende partout bango ba kotika na idolo ya président de la République lingi et désengorger Gombe makambutuka Gombe wana kuna na maluku e kozala so vanda na maluku na Kodia Simo na cité wana ba kosala ozana bezo kende Gombe te parce que makamu nyoso to administration kozala ka kuna na kati donc vraiment bo bukanate tozolo bela yango bo benga donc du 15 au 3 janvier
offre spéciale Noël. Donc, balongo libino frais, il y a réservation, il y a terrain, bah offrir bino na Kodia Simon. Et puis, on a Paris, boyebi, te recommande bino pour na beauté. Il y a Souki, ce qu'on a dans mariage, que ok na salon mususu apprenti ba péchier mutu na yo au moins donc fête est baby donc mariage est baby donc il faut qu'il y ait na salon El Binto na Saint-Denis au Keikuna donc ezaka ba professionnel ba kata yo donc Souki na ndenge ya kosakanate na ndenge penza ke sengeli ba kata et puis boyebi donc sepelative ezali décodeur o ya bana mboka parce que Congolais il faut qu'on aide muninga na Congolais à comme millionnaire ndenge président de la République alobaki donc décodeur wana différence nango ezali na ba décodeur mususu wana okozwango otambol nango esika nyoso tu olingi olingi tala match esika ya Edino image panza sango ya Congo le King omemi yango botale olingi tala pa ya Willy Kunda et les diazar parisien yom to Marseille olingi tala boke botale match et puis soko olingi ke États-Unis omemi yango olingi ke de Belgique omemi yango olingi ke partout dans le monde esika kaka internet ezali au branché yango donc au kotala yango parce que bilengi nyoso tu ya ba congolais comme toye bango basangi sango nyoso tu na kati. Donc restez connectés sur Clébois Original, on revient tout de suite. Kodiasimo vous propose un crédit immobilier. Vous êtes du Congo ou de sa diaspora? Vous désirez devenir propriétaire en RDC et faire construire votre maison en toute quiétude? Obtenez votre crédit, puis commencez son remboursement uniquement dès la livraison de votre maison. À la Cité Kimia, nos maisons seront toutes construites aux normes internationales. Située à seulement 25 minutes de l'aéroport de Ndjili, 10 minutes de Safari Beach, au cœur de cette cité moderne, vous y trouverez aussi un centre commercial avec plusieurs commerces de proximité. Nos bureaux sont situés au 173 avenue Mutombokachi, dans la commune de la Gombe, référence rond-point Forescom. Venez dès à présent réserver votre lot dans ce nouveau havre de paix à Maluku, ce nouvel Eldorado au Congo. Kodiasimo, la meilleure adresse pour construire la vôtre. Bonjour, je suis Henri Matona, je suis directeur général associé de la société Kodiasimo. Kodiasimo, c'est un promoteur immobilier spécialisé dans les unités résidentielles en République démocratique du Congo. J'ai eu le privilège d'être invité au festival Le Défi Congolais qui aura lieu les 18 et les 19 février en République démocratique du Congo, à Kinshasa. Donc j'aurai donc le privilège, une fois de plus, de pouvoir intervenir sur la problématique liée à l'immobilier. Quel est l'apport de l'immobilier dans la croissance économique en République démocratique du Congo? Je parlerai des enjeux, les perspectives pour les prochaines décennies. Donc je vous dis donc à très bientôt au cours de ce festival et merci en tout cas aux organisateurs de m'avoir invité. Merci beaucoup. Sepela TV et yena makambu ya sika lisusu. O ba chaîne ya France eza na kati. Ba chaîne ya Congo eza na kati. Ba chaîne ya Londres eza na kati. O ngomona makambu ya politique ya sika. O parti AA eza na kati. O parti BB. O CFAIO eza na kati. Ya Sepela TV. Bouquet comme ya muke boye. O tina poche voyager na ngokeno partout lingi. Na bouquet na Sepela TV. Sepela TV. Mais ma biso n'engozo mais ma biso wana 4K machine ma daka Sepela TV. Bienvenue dans le monde de Sepela TV. Sepela TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora.
bino mo boto landa ba partenaire na biso donc lo vraiment tozo beta 7 mingi bo profiter na ba offre oyo Kodia Simon asali donc to biso te ke Kodia Simon soki eloko ni na ko sala po congolais comme propriétaire donc si ko to lingi to la Sabino vraiment peuple congolais to yebite eloko ni to lingi to lelaki wala to kotika ngote bato mususu bazui combat na nzela ba yebaki donc bita combattre il faut que tout na penza ba combattant oya solo penza ya solo ba ko yebisa bino combat ngo ezalaki nini combat ezalaki Kabila dégage Kabila za étranger alingaki a dégager siko bomona ce combat en comment donc Félix Antoine Tshisekedi dégage et souka ndenge wana donc combat eko osila te to bite que combat isili combat ezali ko veiller otala makambo mboka soki ezoleka bien te au lobby combat échanger forme ezali susu te que combat o ndenge ezalaki akala ezali lisusu ndenge moko te combat ekomi ya ndenge mususu ekomi ya ba revendication donc totala ke congolais comme akolia 3 fois par jour akoma ko se faire soigner malam mais combat oyo ya Kabila dégage ezali na tina moko lisusu te ko to lingola sabino photo moko donc linga na partager ngona bino parce que donc soki photo oyo o bozali komona Mobutu amemi mwana na ina maboko mama c'est ça za pembeni bazo tambola parce que président de la république a pas que président de la république azali mutu lokola biso bongo siko photo oyo so penzi zalaki ke o fachi beto amemi mwana mama Denise pembeni bo imaginer ka ateki batu bangolo ba ah mama Denise osali bopwani fachi ah yoza papa mokozo bandeki no memi mwana donc bomoni quand même que Mobutu amemi mwana wana ezali na kasi Kongolu amemi mwana mama c'est ça zo tambola botala ka Mobutu c'est ko kukungwendu azabanga Maréchal amemi mwana bongo siko so ezalaki photo oyo balakisi ke Fachi beto amemi mwana ebite soki elingaki koloba ndenge bomona kaka photo na stade bomoni kaka Fachi ayena koko na ye ayena koko na ye mwana ya mwana na ye koko na ye bi papa koko to ndo tala match Fachi amemi koko na ye na stade botala polémique oyo epesaki jour wana donc ezali vraiment mawa na passe na motema omoni peuple congolais mingi ka africain pas toujours mon il faut vraiment président de la République yemoka yema sola ressemble il faut batala makambo ba pasteur il faut batala makambo ba pasteur nazola sabino ba image botala air moko to golo baga teke ba pasteur parce que pasteur azozwale msu mai na munoko achache abwake lieu pour yo melia ngobe azu fantan azo sopelela yo ou bien oyebo yo mwasi mobimbo olongoli kalbar pour opesa ngo pasteur donc siko pasteur mutu azazoba ou bien yo pe mutu azazoba parce que vraiment na niveau ndenge wana to bohite ko sambeleza mabete mais na ba niveau haut tozomona makamba ki pasteur oyo ba mboka na biso ba free ezali passe na mawa botala ba image na chelibino bo lo bateke ezaka ba pasteur ezali ba pasteur te ezali bino moko buzo parce que ngai soki na kepenza na keyi ou be mwasi moko bo keyi oyo pasteur aya biso longola kalbar pesanga na sambele longo mais c'est vraiment n'importe quoi yo so ndimi yango eza pasteur te na yo moko poza zoba bino moko botala ba image auto sélectionner bino ya ba pasteur ezali passe na ma na motema po na Afrique noire.
siko ba image botali vraiment bomoni eza pasi na mawa na motema tolobi ka Congo te ba image mosusu eza pe na Congo te mais ba pasteur oyo pe ya Congo basala ka makamba bo sikoyo bokopesa faute na pasteur ou bien na bandimi o bazoya yo penza mwasi bomoni mwasi moko azana donc alongoli penza kaleso azolongola kaleso azopesa pasteur soki pasteur asa nango nini soki asa nango nini mususu donc azofi ba makola pasteur mususu bazui donc ji donc bazobwa kelela ye azosokola pasteur azui donc makoloni azosokola mais nzambe yezu kuta sala mamaka donc ezali pasi na mawa na motema bozomona makambo tout otozo sibir sikoyo o kurenza te quelque part o ba mai ezate ezali Félix Antoine Tshisekedi te moto aye nango ya ye wana po asala tout masolo esila mais entre temps bozomona moto asala ba masolo oyo amemi biso tina niveau oyo ezali kanambe bino mona wala kisabino botala kaka peuple congolais na ebite soki mawango andengini botala kanambe na boulevard a téléminute na embouteillage moko botala ndengi bato bazo seple bazo benga ye bazo kumisa siko kanambe bazo mona biso banani bazo boli ata bo lobane ba makambo moko boya mabe mais bozali ko kumisa bozo bateke ye mutu azali na kati ya but ya makambo tozali komona souffrance oyo ya peuple congolais bino mo bolanda na bibi Commandant, excuse. Président. Donc bino mo bomoni sikoyo ezali faute ya banani congolais omoni kanambe penza soka vandière moko amona biso penza mo bazoba donc bato musuti lelo bazo boule penza ke kanambe azonga yo soki penza za congolais solo olingi mboka nayo tu peux même pas comparer donc Félix Antoine Tshisekedi na kanambe. Donc il faut jamais comparer l'incomparable. Déjà donc baomi bade déjà nationalité za moroté. Et puis mutuluko la Félix Antoine Tshisekedi a côté kampoka te akoko sala makamte parce que za mboka na ekaka. Donc mais batu mususu lelo ba komi ko lela na bango kanamba zonga. Donc il faut être fou ou bien ndoki po penza au sala ba makambo. Na zelo ko tiela bino bota la député moko sikwa za na union sacrée azali na FCC bota la détermination na ndenga zo expliquer batu oyo ba banda ko lobake o batu bakenda et pas ya union sacrée ba Traïsa FCC ba Traïsa donc Kanambe a expliqué vraiment avec détermination avec véhémence bolanda bino moko ndenga zo expliquer terme à la vie politique de ces caciques qui ont tant bloqué l'esprit originel de Kabila ne peuvent plus avoir la place sur la scène politique. Nous n'avons pas trahi Kabila parce que nous n'avions pas dépassé des bornes. Nous restons FCC, nous restons des kabilistes et nous voulons à ce que ce pays marche. Et pourquoi souhaitez-vous le faire à l'ordre dispersé? Parce que cet avant-midi, il y a eu encore l'autre groupe qui vient de déposer. Vous venez encore de déposer. C'est à l'ordre dispersé dans la même famille politique. Écoute mon cher, je t'informe même, Dieu lui-même, le Père, il n'a pas fait l'unanimité de la nation. Même Dieu lui-même était incapable, qui a créé les cieux, la terre, il n'a pas fait l'unanimité. Il y a eu tour de Babel, chacun a parlé sa langue. Mais c'est au finish qu'on a repéré qui sont les prophètes et les vrais et les meilleurs. Donc pour nous, nous disons aujourd'hui, ceux qui acceptent, qui comprennent aujourd'hui que réellement FCC était miné par les caciques et qui sont au nombre de 5, tous professeurs. Et je vous laisse un devoir de dénicher ces 5 professeurs, tous caciques. L'un est du Bandundu, 2 sont de l'espace du Kassai, l'autre est du Sud Kivu et le dernier est du Manieba. Dès que vous me trouvez ces caciques, je crois que cette république va marcher. Donc nous mettons fin à cette politique caciquéenne. Ça doit s'arrêter. Nous venons de confirmer au monde entier que la République doit marcher au détriment des intérêts des caciques. Et je salue ceux qui viennent de nous rejoindre aujourd'hui, qui viennent de comprendre que la République prime au détriment de la politique des caciques. Salut et je le souhaite le bienvenu dans le club des révolutionnaires républicains. Même là où Joseph Kabila est, il sera content que ce pays, nous ne pouvons pas appliquer la politique de la terre brûlée. Il faut appliquer la politique d'avancement. Jamais en aucun cas dans notre famille, on nous a inculqué, on nous a éduqués sur la politique
de la chaise vide et la politique de la terre brûlée, c'est la politique des caciques. Ce sont des méchants et avec le méchant, nous devons prendre des mesures pour que ces méchants qui se rassemblent ne puissent plus revenir sur la scène politique pour qu'on délivre notre FCC. Notre position n'est rien d'autre que la délivrance du FCC. Honorable Agematendo. Binomo Boitolanda, donc Batumususu, Bazali, Bazobate, Ogoza na FCC, Ogoza la Wapi, Memboka, Po Bongsamboka, Ezo, qui peut parti politique. Expliquez bien. Batrahi Moutou Mokote Baye, Po Mboka et Bonga. Ozala Mouta FCC, Ozala Mouta, et puis Kanam, Bazé étranger. Donc, ils Bouye côté à moi, Namboka, Po Bongsama Solo, Ezali. Boula bien, donc Boula bien, mon député, on a donc à Ganga Penza, je expliqué, ndeng masolonyo soteza. Donc, to comme presque à la fin, il y a une émission, on a un beta société, Naïf Sabino Ken, oh, yo bomoni ba image est circulé, batomité ma bé bando qui trotique là. Bango li sous tante au balobi qui est au président de la République na discours ne ba bando ololé ba jomela qui est balobi qui était bazo finga ezalaki yangote, to la ici bien ne bandeli qui ezali muta ezalaki azo filmer, wana ezalaki tant président de la République après ce exemple donc il y a Kisanga ndenge vandaki 4 mois sans électricité, bato babanda ko ganga e folongola bango bomola ba chabo longola bango babanda ko lobana président de la République a longola bato bazali ko sala musala malamuté. Donc to comme vraiment na suka il y a émission na biso ndenge na sarabino ka que je vous laisse le soin d'en tirer vos conclusions et de me faire parvenir vos commentaires comme d'ailleurs vous en avez l'habitude. Avant na bandako remercier Batu Oyo balandara biso penza ba edara biso nazali ko profiter de l'occasion pour na kopesa vraiment master nangai donc otokola depuis coupé au lelo azali administrateur na kati ya RVA et puis azali na kati ya masolo présent ya Fachi avec conviction donc bango ye na batunyo surtout biso tout na kati ya masolo ya Fachi conviction donc toza na conviction pour na masolo ya Fachi donc lui Blaise Londolé Lonkoyi lui Blaise Londolé LBA azali a mikolo yo na kati à Paris à France pour quelques jours donc d'ailleurs bomoni na photo tokutana ki na un hôtel Place Azali logé donc d'ici à Zonga donc ça les missions moko ya makasi pour expliquer tout 5 minutes spéciales sur Fachi donc avec conviction donc lui Blaise Londolé LBL donc bon séjour na kati à Paris aux amours na poto donc vraiment occasion Izalagi qui est au Yarota biso pour quelques jours donc vraiment na souhaité bon séjour na kati à Paris donc to koti sikoyo na esika na biso to pesa ba dédicace ya bato tout balandara biso bato tout ba edara biso donc vraiment to kotikaka jamais base ya ngonde makambo base ya ngonde mutu et comme ça président de la République et président de la République tanga witaki Genève alandeli base mbala moka beti shita sima abwakisi ba fayulu yangwana pe biso jamais ce qui base lobby likambo to landango toko banda ko pesa mbote na honorable Jean Moutala na Londres honorable Jean Moutala merci na nyoso tout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi to kei na kati Espagne pour na ko pesa Beloti Mavungu vrai chéri Beloti Mavungu merci na nyoso tout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi to kei siko na kati ya Bruxelles na kati ya Lola parce que soy kombo ne bimi donc Edino a sepelaka na kombo ana donc Poutou de Yalo la soy kombo ne bimi Edino le king de la presse a sepelaka donc Poutou de Yalo la yeba déjà que Edino azali ne sengo makasi ndenge to tangi kombo no donc vraiment merci à trop to kei na kati ya Suède pour nous repesa maman na biso Thérèse Kamani, merci. Nous avons ça le rapport dans 5 minutes avec César Ngadi. Na kati ya France, plus précisément à Montreuil, pour nous repérer ça Papi Ololo. Merci. Nous avons ça le rapport dans 5 minutes avec César Ngadi. Zongi du Soussou, na kati ya Londres, pour nous repérer ça José Kano qui kakamene. Maître Ouera Mukuna. Maître Rajamoule. Merci. Nous avons ça le rapport dans 5 minutes avec César Ngadi. Tokei siko na kati ya États-Unis d'Amérique pour na repesa mbote na Blaise Aïke merci na nyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi to zongi awa na kati ya France donc azali mikolo na kati ya France azali na kisasa pour na repesa Willy Panzu merci na explication na ba intervention no sala na kati ya 5 minutes avec César Ngadi donc toko sukisa awa na kati ya France pour na kopesa plus précisément na Saint-Denis pour na kopesa Fali Lukisa merci na nyoso tout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi toujours na kati 83 kopesa donc Mathéus Lusomba
Merci na nyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi Tokosugisa na Dokotolo na biso Jean-Paul Djamba parce que santé ezalika ka santé donc ceux qui santé za bien te tokoki ko lo bande to lo bate Jean-Paul Djamba merci na nyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi. Donc c'est ainsi que s'achève ces 5 minutes avec César Ngadi. Merci de l'avoir suivi. Cette émission a été réalisée par Willy Kunda et Edino Image Panza Sangoya Congo, le king de la presse. Nous allons nous retrouver avec grand plaisir dans 24 heures pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. N'oubliez pas, tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très très longtemps. Bobo Sanate, Kanambe, Arozwa, Masolo, Nambunchu, Penadikos. On doit mettre sur pied et dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Ce n'est pas pour rien qu'il faut des conseils. C'est vrai,